Bandanga banana juin. Juin, juillet. Kasi on confirme ngo. Nabata magana simana yote. OK. Nabata magana simana. Namutakufi na Tibère, namutakufi na malaria, namutakufi na sida. Ma miso ya moko bolela ngai donc voilà quoi. Et puis tout vient de Dieu, hasard pas nzambe a raté. Et même Bible dit circonstance nyonso tokomi sanzambe. Ils allaient à sida, ils ont circonstance yaki donc hasard pas nzambe a raté, c'est que nzambe yeba ki funa zo sida. Merci chers amis téléspectateurs, c'est encore là moi la Queen, votre humble servante qui est encore une fois de plus devant vos postes téléviseurs pour vous parler toujours de mon émission, toujours Système à Lumière. Comme je l'ai toujours dit et je le répète que nous pouvons être 8 millions d'habitants, nous faisons le même travail, nous n'avons pas de mêmes empreintes. Avec moi l'impératrice, autrement dit la Barbie de la presse, hein, Babi qui est la petite non, c'est la différente avec Congo Fula Nde Makambo à mon boss, Banque mondiale, exemple à suivre, l'étranger du cœur. Garçon, c'est Siro Kambon de Makambo. Babi, je suis là, Babi qui est mon boss. Moussa, il est comme Makambo de Belé. N'a pas cela, n'teke pe poké. Ndela baka toujours to cause à 8 millions d'habitants. Tout ça, Moussa, mon comme il s'appuie, mon comme il va faire empreinte et que c'est avec moi là. Tant que je vivrai et je resterai, Dirban ne tombera jamais. Je suis là et je résiste. Donc, rien à dire, rien à commenter. Je suis là avec vous, avec notre artiste que nous aimons beaucoup, vite de loin. Donc, on est avec vous. Toujours que les to yeba, ayendengeni to monendengeni toujours dans le système impact nédologie n'a toujours plus impact vers l'appui. On est avec vous là. Merci et la chape. Et là, Babi, donc, je suis là avec vous encore. Boubakeo, la Queen, la l'impératrice, le coutin de l'école impact nédologie. Mais pour toi, Bakina cosité, donc ceux qui vraiment sont dans les médias, Martis Chamala, respect toujours na image et easy. Bon, font la image, bamona, natana na kacha plateau, Babi, mais, depuis te bengue vidéo, tout bengue nan. Avant malade, qui vidéo, après, malade, ceux qui te bengue la combonine. Il est là avec moi, et bonjour et bonsoir vidéo. Ouais, bonjour, bonsoir. Bamboka, oh, tout ça m'a décalage à air quoi. Ouais. Na bengo na vie de loin. Avant, to na bengo vidéo après comment to ko benga. Charlie Nongi vit de loin. Autrement dit Job. Bien. Inde ko ndo lukangwana avec le frère Job est là, il est avec nous. Denis santé. Ouais, tranquille par là. Ça va. Il y a Fred Disney, tout le monde a Fred Disney, on visiter biso, on ça la spectacle, on ça la show, on ça la tournage, on commet biso na Fred Disney. Merci beaucoup. Na Fred Disney qui malade, na qui besoin appropriés compte tenu à la santé dérangeant qui moi Mikolo Belé donc grâce à maman Olive Lembe Kabila d'Azunga en charge na kozwa soins appropriés en Afrique du Sud na ba moyen na ye OP a kosala ba faire mususu mendimi asunga star yamboka pour à travers nga banda ko belezo c'est à travers vie de loin ba coupe belé bébé ba ki ezobonga à travers nga bato bazana ba boring donc ezolonga ba boring amona ke na tanko tika artiste ya mboka boyete artiste mnene boyete donc na ba moyen na ye maman Olive na PC ba merci place azali na yaki koto yo ko zo ba soin bon visé ça na beta tour pe grâce ya président Papioto le grand léopard non ta beta tour na Dirban oui président Papioto Mutambongo l'homme à Mercedes alabi ke fi de lo yara pe omona bande ko no na Dirban donc ba onyos na zo ya boyam bande ko na Cape Town pe na zo ya ba komango pe kana mutu ka rodage monteur dans notre tamboula boena ba na est-ce que santo pene bongi be bongi te lokwa na sana na soke bongi te na zong hôpital vous comprenez donc rodage monteur. Là je vous rappelle que je suis passé naza avec mon président Ahmed JB Carré et Cynthia Kacha bébé Bouchou nanka na passé micro de to balancer ka micro quand des toujours impact nédologie nana tuna obi mamo livité famille na oté collègue na oté au moins quand maman livre directement comme ça anzime bimsa moyen na epoya ça te fait comment? Et ça lui plaisir à trop. Ndé na otawi biso tout à l'heure na zangi famille papa zali famille maman zali mais bozambo kamuke donc la vie mambo mingi donc tant mère a eu engagement donc c'est kayebi valeur ya artiste et puis ça la nga na ngate asala ngona bato belé même yo soko problème mais et comme kana mato ina donc wana maman sociale maman Olive Lembe vraiment donc oazo sala
pour Nabiso, donc Nzambe a Pambolay, a Zong Mingi. Merci aussi à maman Angèle Kanam, donc place Barolanda émission Oyo. Bas de chance pas qu'il y ait des bosso, Bunguna Kotate. Oui, chers amis téléspectateurs, Kakandenge vu de loin à Outikolobaona tout à l'heure. Alors, je veux aussi rappeler à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout que non, Awana Durban a Tosalaki Trophée Congo International Award. Alors, Maman Olive Azwaki, meilleure première dame de l'histoire de la RDC. Alors peut-être profiter de l'occasion pour que vu de loin amemelaye certificat naye et komakuna namboka. Vu de loin toyo kiyo ozolo batang ozolo baba kombo olobi onote nangulu nzambe et puis olobi susu kombo na yo Job. Est-ce que makambo nzambe zo kota na kati Job wana eye na kati e wuti wapi? Est-ce que zate parce que wuti na problème oyo yango no moni ke non nzamba komi liboso pe ozu kombo a Bible o mibambi olongoli vu de loin to tie vu de loin tant susu moi pembeni. Ouais, donc, si on a un peu oui, il y a tant de Bible. Malgré dans ce moment, on a sali Arafat accident na moto, mais problème était Zanora Libandesa et pour taper na via moto Libandi mandé faut ça non mabete. Donc voilà, pourquoi Job? Satan na bisin Nzambe. Job oyo azot zalana yo po azana bomengo. Soko botele bomengo a ofinga yo. Nzambe abisi Satana. Na pesi yo Job. Sala na enyo solingi mais molimo na ye kosimba te makambo nyonso ya Job ebebaki bana bakufi Job par terre mais na mutema na ye alaki na confiance en Nzambe. Nzambe atali confiance oyo Job azozongisela ye abi pona récompenser à restaurer azonsa Job abota bana ebele bambongo na ye zongi donc a changé vie plus que ndenga zalaki. Vous comprenez batilinga premier poison na koufité deuxième poison na koufité troisième poison quatrième et comme ça na ba secret mais confiance na zaki na Nzambe na zipsa voir même ba na kufate na ibisa ba na ngande Yesu na bango de ba souffrance on Yesu na mona pour bango bazala bien na ibisa ba na ba ko souffrir te pendant que nga Charlie nongi nazala bon moy pour passion nga na mona ba na ba ko mona ngote na lobaka na tambula na kupapa na tambula bolumbu mais bana nga batanga ba chiki ya solo na yeba ba matata ponu bandre kimbute zaka kisbi ya ga chiki. Prenons par exemple nga vie de la sala na maboke mayele na mutu mais chance autant mingi ya kite po vie possibilité ba parents za kite mais na souffrance o ya théâtre na zotang sa sevi nongi na ba lebele hein sevi nongi yeto ana ya pire petit vie na e azupe momi déjà momi mo Zulu donc ça va. Moi caché président papier to repé ça donc nazo tika continuer pas ba jolo donc ko kwa chaka zulu les moi na CV azui donc on comprend nazo na CV nongi azotanga na IPN ana deuxième graduat a la relation internationale CV nongi lobby soit bimi gouverneur soit bimi gouverneur était abimi ambassadeur soit bimi ambassadeur était abimi ministre moi na muta théâtre abimi ministre obi fier na ozano jubilé nongi moi na ngami balé azotanga gaz et pétrole. Wow. Donc pétrolier. Soit un salaire qui est $6,000 par mois. Sans côté où aboyi dans la compagnie. Au moins et ça va balokumu. On est chez nous en commercial, soit bimi banquier. Des gauches non mi affilé sous bonita n'angola. Soit bimi pétrolière. Ozu étoile nongi fille à papa. Quand nous avons ngana sous moi c'est mon donc azara chel. Et pour me briller la famille. Comment bazana famille mbongo yendumba boy mais ils appellent ma bête pour la Bible les amos ndumba yem tapeti ka Yesu mafuta na makolo nazana Samuel Nongi mon fils à moi nazana Kade on a tomboli comme maman Olive oh maman Olive a sali kat nanga batambongo na Congo basebele mais mutema wana ya usali sabana ngote ndé mère aswa ki ye ko bota bébé nanga suka Kais Lembe donc Ndoya maman donc voilà. Voilà, chers amis téléspectateurs, Toza yo Job hein. OK, chers amis téléspectateurs. Chers amis téléspectateurs, bozomo na ambiance o eza korenye awa na plateau na biso awa toza na kati ya plateau ya P-Media o ya ndimi na motema na ye qui a disposé yango pona Congo International, Congo Fula et puis Congo Flash. Donc voilà un peu. Nazanga morote na ko monopoliser parole te. Alors nazo passer micro et pas ya Cynthia Bébé Bouchou afin que yepe atuna question na ye. Nous sommes ensemble chers amis téléspectateurs.
Merci beaucoup à mon boss Pakalenga à partir de Londres Balobi à Western Union comme tantina ye. Western Union comme tontona ye Balobi anaye bisaka vide le kalamingite à Kosepela. Mon boss Pakalenga à Wumela Balobi la famille Kalenga. Ah déplique. Balobi déplique. Na bisino bana dirba ah déplique. Na yuka kina sango na moni. Na kanisa kaza choko mais ba mwindo wara. Dawo suka zaki na Jobur nde batumbie. Erez mana dirba. Puis autour que msikate wana no kwa Cynthia donc na kati ya famille on est dans la famille vide la question na eza boy. Pourquoi batela ki au poison? Pour l'équipe bango na succès et ça jalousie pour le big poison 4 fois. Ba poison msuso utara na go mais aka une fois mbala moko le kisko yo poison ya yo batela ki au poison na poane. Ouais. Moni ndeti question wana foko tuna muto atilenga otilaki yango pona nini? Ozo comprendre otilaki yango pona nini? Bien pour l'équipe on a succès. Na yebite peut-être ekopé oza. Pour mère ça vous mentir ba mona pe makamna ba. Ba mona biso to a formé par Ngadia d'autres on a formation à théâtre et puis to on a likabo théâtre et puis ndaza étoile tête tout à l'heure na Jobu wana. Ngana za ko apota mwinda. Oko wuta nona molili soko lekio ba monike oui intel a lekaki na sa pota mwinda ba moni yo do monani eza le pe muta lekite mais insecte ba landaka minda ba la sake o pota mwinda on debi so vie de loin tout ça oza na travail na yo joueur no bien mais soki o jouer na vie de loin automatiquement yebani automatiquement o monani sans orgueil donc likabu toza nango ya ngwana moni question eza ki bazotila nga pozo pona nini bonga na yeba pona nini nazoli yango muto yo nde azotila nga zo ba tina nini nazotela ye. Merci beaucoup, cher. Dans notre vie de loin, depuis au Banda Théâtre, combo oyo ya vie de loin. Et utawapi. Ngadia jangadios. Moto mo prêtre ngadia jangadios mtapesa nga combo wana. Tant na yeko vie de loin donc mon aka musika. Eza déjà prophétie. Eza déjà prophétie donc vie de loin. Tout à l'heure notre biso eza na moto mususu allié poison à 12h na 13h à kufi. Moto mususu allié poison le lobby akei. Menga 4 fois nzamba labi ke yote donc vie de loin. Nzamba omona o eza liboso na nga lokola na kokisi yango te donc na kokufa te. Internet Kale Balobaka. Ne sais que vidéo ni bo bandel avec Cynthia Kachel bébé Boutu journaliste le balinga la BNT donc je suis pas seule, je suis avec Calvi la queen l'impératrice de l'empereur. Merci après média Patrick Mbumba ah barosamba ya robo ya kosamba donc nazongi si micro na concert na nga balobi Calvi la queen en passe la télé à l'église au milieu du village. Merci. Là, vraiment, merci. Je suis encore avec vous. Continuez, Kababik, toujours n'impact idéologie. Donc, continuez, artiste, surtout les Kaming, Babik, et donc, Babi, il y a des dessins animés, Jaja, Koutuya, Koufa, Azali, Nana Zonga, tout Zonga, la vidéo, tout qui me banque monter, malin, mais tout bête, le tout ça encore le comme à Boki. Vidéo, Olobake, Bachela, Kinga et Poison, mais comme si ils ont caché le Komoko. Tantôt, Toki, qui Babik, maladie à vie de loin et à l'inde HIV. Babi a toujours un système après valable tout dans polé moulanga pembe to mbare lo moté c'est quand c'est que ça na HIV c'est quand c'est que moi c'est m'tachi la ko poison HIV ça dit quoi babi sida habibi de la sida to éviter et ça l'ondenge nini bato vanda ki na bango bata badarte basarata ba sida ibanda nga banana juin juin juillet kasi on confirme ngo na bata magana sima na yote. Ok. Nabata magana simana. Na mutakufi na Tiber, na mutakufi na malaria, na mutakufi na sida. Ma miso yara moko bolela ngai. Donc voilà quoi. Et puis tout vient de Dieu, hasard pas nzambe arrêté. Et même Bible dit circonstance ni sto comme nzambe. Et ça les a sida, et ça circonstance yaki donc hasard pas nzambe arrêté. C'est que nzambe yeba ke funa so sida. Malgré sida on babi mwasi, ozo bomba mwasi wana o vandakine ozo meane ozo la ozo la mukane mais moi ça na tué le poison pourquoi ozo caché moi sur pour bas et peut-être aller à babi moi c'est la poison merci beaucoup babi na habité babi to le bakaka toujours babi yo nem to confirmer to yo kaka pa bati so to ngike yo moko esabiso est-ce que maladie na yo tant zo ka kezali sida HIV dotobiso sorry de bien quoi sida ya c'est ko pona yo motango ye awa tango sala o ko sala ba examen na yo de ba consulter yo balobi nini
et le connaît vraiment réellement. Sida, c'est quoi tout sur réponse sur balobi nini? Yo ça la confirmation sida non? Non. Je n'ai pas éclaircir qu'est-ce qu'il y a au juste. Bakayenga na sida. OK. Bakanga bana na sida ya munene, fanda na bare, partout tina bitambi ya makolo mamuto donc. Voilà, soit question monsieur Zatoleki. OK, ça va. Donc babi que je ne sais pas, il a confirmé. Mais ce que tu vas confirmer, il a dit qu'il y a HIV, c'est un toyoka qui par rapport à lui-même, il a dit qu'il y a HIV. Là nous passons yoka na biselo moko. Dans total la image moi il y a pasteur Moïse Mbié. Alors bien c'est très important. Congolais sont approchés. A lukate ke yo mata, a lukaka yo kita. Poison liboso na kufite, ami bale na kufite ni na kufite. Amoni ke na poison na kufate, baba bebi saka réputation na sida. Nada na bana misatu. Samuel 6 mois. Kaïs 2 mois. Moko 7 mois. Sona na sida bana na bota mande. Baza non ni. Tu comprends? Donc faut moins valeur pesa la hein to pesa na pe ba valeur na ba ndemo boye na ba ndemo boye donc na ko condamner ete eza na question na yo eza oyo kaki mais tant na mutu na yo kaka bato batilanga poison ba komisa tipa mère ke nga na za na oyo lobi wana c'est pour cela tant mère a benga azotuna nga ba question juste zobela nini boye na boye avant na ya awa maman livre tinanga na ngalema namona docteur pour basala mukanda et ça là que na kota na ambassade pour nos visa na reçoit soin na kota na docteur premier jour asifika ba kombo na nga bon na sala mukanda tout ça deuxième dirika pa maman livre bengi ngai maman le bifo zongo que ça c'est examen bien OK ba luka confirmation mo boy na ke ba prélever makila et tout réponse ba pesi mère docteur abenga et loko ezate ba reine na yo ça bien côté nini ya te nini o ezaka ke sikre za likolo avant na ya awa na oti na koma wana liboso ya ngalema na koti hôpital na koma na matonge ba dirika pa mère ba yokeke na ko na koma ba signaler mère mais ba bengi na hôpital bo sale examen général OK na ngalima si ba salaki na matonge so obligé bon bo sale sous général y compris na oyozo lo ba wana zo confirmer nyonso ezate na ye awa kaka na hôpital bo sale yango akuta ta kutu ba lobi ba lo ba te ba sala ka bongo moi c'est na to botan moi ça c'est na kini ils obligé chaque mois faut ba solo tête c'est que ça na okaka ba soni hein bozuru kamuta kufa to kufa te to bebslika réputation ngana za mwana mukie na sala mwana mukie na koza na ba 12 ans na yoka ke musicien moko Kongo ya munene na kotanga kombo te poza télévision arana sida na yoka musicien moko munene arana sida meti lelo bazo gwenta biso ko bala miketo kufa me bango bazaka azaka Congo ezaka passer on comprend et puis to lingana ate au moins na ko pesa exemple moko na ko zona musala na bino ba futo $1000 mais si on a bien que tu peut-être 5 na musala na futa ke kombo ba boss ya eta $100 ozwa na donc lika oleke na 900 donc somna ki sobi ki pas zoka 1000 donc ndebo kokani mutema mabe on comprend mutema mabe obile pourquoi na bi ke to sa l'émission biso nyos nambala mako pour monsieur suna sali kitoko na yanga ezaki kitoko tene te na ko ke na metikili bilo pe ba conflit Congolais ça bon surtout na mboka mopaya OK to ko luka to yaki te pona ba polémique donc ozono ka musika ko kalistra ndeko na ka musika ke yefa zaka na sida okol bata tibera miku atelo kwa na konde makasi bon do bon là vraiment tozo bakela li passe neto bakete ouais na pesa mbote na ba grand léopard président Papioto nga vide na confirmer yo donc mutambongo ebele yaimo mandiangu yaimo mandiangu oh tonton Mondele na to dame chez te ngombri ngopena donc moi pimenterie de lukala munzipa oh miss pena moko Jacques Maïta na pespe noko na nga grand mécanicien noko lianga
Non, il y a vie demain. Na PC, bah, moi, tu bois bien bientôt, mais la voix quoi. Suisse. Ouais, ouais. Bisous à toi. Il y a un Paul Mbete, na PC, Bambo Tato. D'Eric. Ah, déplique, hein? Et déplique, chef du quartier. Déplique, à Julie Baran. Et puis, émission, tina, au salon, tina, on vidé. Non, tika, on boit déplique. Pour nous, sentir que t'as un poli. On a beau boire à thé. Kende na fani boya, déplique, n'a boire déplique. Non, non, non. Au moins, on a boire à présent, papillote, mais déplique, thé. Même Dédé Torres, donc. Qu'est-ce que Makambo? Donc, tu guides avec. Ah, Josué Kigoma. Ils ont venu à commune à Kinoa, à Kigoma. Bah, quand on a besoin de Josué Kigoma. Donc, toujours rappeler na Congolais. Coach Mira. Coach Mira. Toujours rappeler la communauté congolaise, tous en Bolingo. Babi Monguna Congo. Il y a vraiment bisous à lui. Babi sentir, m'a tongué toujours. Babi sentir. Babi toujours habité dans agence ou à Linginde Makambo. Bande konanga Est bazawa bakinoa bande konanga ya Goma Est pekate. Bande konanga ya ba Congo pa do Charles azo finamisu na bwaka ali banga. Yebo za artiste lwanga ya kaka émission. Babi Charlie la donia de Makambo. Charlie nani? Charlie américaine la donia. De Makambo. De Makambo. Moi c'est ndenzoto ai inde. Bon moi c'est ndenzoto wa sulio na mboka papa yango zo kumisa. Babi to koseka bangi baseka ba vraiment le 8 tous allons vraiment pour ko sekisa bino boseka à gogo dans l'impact idéologie dimanche au don babi boya boko seka dans en live avec vidéo babi moko job les frères job dans to seka vraiment mystique donc akuna matata bi trésor kadozo mwamba un trésor est caché dedans donc on est together avec vous babi qui est toujours Londri dozo tous allons together avec vous tonto isabwe congolais to pesa na konzela ba congolais poto lexaka makambwe monguna congolais ndé congolais Congolais alingi moninga ni apocrisité. Comment beaucoup mona ke moninga se pesaka bino botaka ke maladie ya de loin et ningi simboka. Bat baningani bat ba prier ba bazu ba révélation ba sal nzambe ana kata Afrique d'ici bazu ba révélation que akufate donc tous a toujours tout guide ba congolais to linga malheur a moninga te sokozo linga moninga sokozo milinga yo moko au monde ke babi muto sa kufaka te muto muto za na vie na ye bokasa ka kufa mais a ressusciter hein de konanga Afrique du Sud bapel na bino ba prière na bino sala ki bien bande konanga ya Europe Asie Océanie o batinde nga pe bambongo merci na ba camarade nanga ba ministre nanga ba joueur à Léopard donc bozé belé à partir d'Égypte ndé bosangsle nga mbongo merci na maman Olive merci na Nzambe mokonzi o appelle ça souffle de vie donc mettre temps à circonstance Seigneur Jésus na pesi ba merci belé au moins ndé bosona ki na mbongo Nzamba zoyo kangai ngana sombla Yesu lupango na Kasavubu clôturer portail. Babi donc on est là babi que Arnaud Boyimbo Lutete Makambo donc on continue toujours nakati ambiance ya plateau na biso na sabozo sepeska bozali babi sonde Makambo babi soso pe baza mbo to rende mingi bakoto ya de loin na kantana tuna bando on dit kobela à part maman Olive est-ce que ozui support to banini aide et pas ba collègue na yo ba aider yo ba fan ba aider yo est-ce que koko remercier na bateau ba aider que tant que ba collègue ba fan te doit notre signe na ça les ça chapeau mon chapeau zo kango mato collègue non to zaka to ebi kenza babi ke to kanza toujours bi JP le président JP Masamba respect kotanga na ba collègue nyo sorti président na biso masumu de Brende ya nanga lule papa tsakala ah mon papa moi benga nga chaque jour mbali osombo ya Freddy ba mbote belé ya Sele Masasi président Elombe donc mes condoléances na famille à Serre na Mindondo na zalaki te mais soki na ye na okende mes condoléances aussi na papa na Mundweri na zalaki te soki na ye na okende ba cimetière donc voilà quoi. Donc ba collègue na nyonso on attendait awa bande ko na poto ba sangisa mbongo ba vie na divorce ba Caleb tukebana ba sangisa mbongo a partir poto ba tindilanga ba masanga ne so mona ka moli ba joueur ne so mona ka ya Léopard wana ba masa na ngai c'est vu ba tindilanga combien ba joueur à Léopard 4800 des acquis $5100 l'état ba kata mu pe ba transfert batilanga $5000 $4850 ba joueur à Léopard sans côté ba Soumange noni le 13 na Brazzaville ba Patrick Mongala la même place ba mon général grade Akumbo
ba tel tende ma boko banki ba Christian moko FMI n'était sozo comprendre ba Cédric Banza ba Eric Mandala le docteur des ignorants atine délégation pene na 23h ta ba tous ba zotikla mongo ba 10h kitika na se obeni enveloppe otina poche otala pina bo ambiance na bika na ambiance eponi ni na bika sombika ba kisi oza komiseka Fabien de loin donc ozomona ke ovandaki na bato zaki na bato mais elika ka bato nde bazo lukelo ma malheur moko boy est-ce que osali système ya ayuna okomota ba ona musika to ozala ba nka pembeni merci beaucoup vous akala ba ya mwanza mabanga te mwanza mefaza guerrier tango oyebi ke protection omoni mwana mukonzi ataza na munduki tata zo saka na yozo na munduki ko bete te oyebi ke tata na mukonzi donc ngana fier ya kozala mwana nzambe nako ki ma place ba na satan ba te loin total bande de près non tala bango na liste de lourds mais kati na nzambe on kini wana poison za suna place okima te kala tata okola te be poison na masanga bi kolia mais lelo comme bakotilo na split bakotilo na volant même na kini na mema so mutu kate na mema na so mutu kate po on drina o asuka na soko na volant problème moi na zawana yé na volant nga munzipa partout dans vajara na moi na ngai donc mister ngai comment na ngai yé na boki mo sina ngate Justine Matala patrona ya mwana 2 mois obakete na Justine Matala patrona moi sina lebi moi sina ngai siko oya mwana 2 mois yepe moi siko boso akufo ibande nana moi si moko Justine Matala patrona mwana mama Gina na papa Mata yaya na Sara Mata Sara na Ritz Mata oui Robert Bikiko Namibie Angola Louvre. Merci. Babi ke don todo chité na bino babi ke mamba kitoko e mela raté to umeli do boki popo ka biso te boki popo ka ya de loin au vraiment la carte na biso rato CP so ko yamba et là vraiment babi toujours bon modèle exemple à suivre à l'étranger du Kawi Congo Flaflande Makambo donc together avec babi pourquoi pas à Divinci to les pères des jumeaux na bata bi Jani mon ko bantu bande émission babi Jani a saboli biso a vraiment to meli à gogo na Jani babi ke respect na yo pourquoi pas à Trésor Cardozo Mwamba babi toujours Londres un dozo to aller together avec vous babi pourquoi pas Regen et Doka babi papa na ayank donc babi ke babi restaurant et Dokande Makambo na restaurant Mamou donc together avec vous à Charlie américain à mon président Papio Toké Manfumbe l'ami patron babi together avec toi et pourquoi pas na pas presse mobimba na bosanité Rit Asumani na kata Jobek akenda azonga together avec toi babi Rit Asumani na zelo mimi fozon à koto donc tozali together avec vous babi ke na biso biso na biso babi merci chamala to yebi babi mimi dosé ouais ba mbote le tout le monde na bana ngali Dovic LK donc together avec Bino tozali toujours ensemble babi to kuta biso sur le 8 babi kozande mystique Arnon Tumba Chioi together avec toi et bisous à tout le monde vraiment et pourquoi pas na yemoko babi Eric babi ki Eric na boakio Vieli à Babi National 6. Respect à vous. Merci la chape. Merci.